biso nyonso tozoregrete cimetière oyo soki ozoleka na kati oyoka solo kopola ya mabeozofulela nzela mai soki eye kana bato etambola tikuna na wenza maba okule apekisaki kofukomeme bato na biso bakonzi na biso poso ya mbongo bazolandisa kaka bato likolo ya bato Vanja tomeli mwa mingi bon cimetière oyo ezaki déjà l'état biso toyebaki l'état kaka ke cimetière mais tolali tolamuki tomoni bakanisi kokunda bato en tout cas epesa biso pasi ameme non. Bonjour, bonsoir, très cher internet et chaîne YouTube, il y a bicho podcast. En tout cas, un grand merci à vous. Internet na bicho tout et abonné na bicho surtout. Et la confiance est bozo pesa bicho et puis n'engi bozo continuer toujours ko s'abonner na chaîne na bino bolinga makasi. Na ba bino ka toujours chaîne za yanga. Ya yo ya bicho banso bana mboka ba Kongomani et car n'engi za la quand moi votre humble serviteur et Watakin 24 les lions de la presse congolaise. Autrement dit appelé Exode 1414, n'est vraiment besoin de toujours confiance. En tout cas, ça la peine qui tourne makasi. Et puis j'ai remercié mon équipe technique, na Sima Caméra, Nazaki toujours nandeko. Je suis Mbungu Monacha, on a bien qu'à Nzambe. Un grand merci à vous et pour notre travail. Et puis dans le baraka toujours. Kota l'émission est bandeli tina suka et ça la peine bien makasi ko liker ko partager et puis bah commentaire na bino surtout et ça peine bien ko s'abonner massivement OK tina cloche de notification et comme ça partout vous allez bah émission et bando comme la yo dans tant émission kota et pour mon maman na téléphone mais ceux qui au s'abonner et ko ça la bien et puis faire s'abonner c'est puis bah tu bah masana yo bah ba collègue ba bureau belé bena ozarana bango ezapena kitoko makasi kaka ndenge na lobaka na bino toujours donc koya pena tina cloche de notification na cloche de notification koti wana pena ce kangongeleli pas comme ça partout ozala mission bana ko komela yo ndenge za la voilà naza na district ya Changu précisément na commune ya Kimba-Nteke donc naza na Kimba-Nteke cimetière Kimateke cimetière na ye vraiment kosolo kaka na ba Kongomani et puis ba o baza pena ntinga ya cimetière et ndelo bena bino kaka et lelo musala ona ko sala awa ezaki no constant to sali to moni bongo ba ndaku na kati ya cimetière Kimba-Nteke basomba ki yango pa ya nani bazo vanda wana na permission ya nani alors to sola ngona population et pour na kati bo comprendre kana kati vraiment ya cimetière ba autoriser raté ko za bongo ba image ko kotana ko sona bango ba zakate vraiment na biki à travers ya je suis mungu et lisanza même na Changu bon mona quelques images ya ba mapangu et puis ba tongi déjà ba ndako na kati kuna kaka ndenge bozomona bongo na bilili mais ça passe pe ma biso toyebi ngai tout le monde a dit que non cimetière normalement ils a basala bongo fermeture nango ce qui kokisi 50 ans des kokisi 50 ans fermeture il y a cimetière et bakoluka et loko nini bakosala na kati ya cimetière wana so bakosala entreprise ce qui ezala ke batonga bandako pour bato bazala mais faut d'abord ezwa sous temps et juste sous temps vraiment bakunda ali sous té activité montée za na kati wana et après obandi côté kanabino mapangu okoyipe ko somba ndenge leo tomona bongo cimetière quartier 13 na Njili cimetière à 13 comme appelle terrain de football bandako pour batonga mais na ndenge longo bani mais ya pas sipe mawa cimetière à Kimba-Nteke et na temps moko ezaki fermé bakanga ki yango vraiment tant encore 50 ans bakanga ki yango pena et basala susu bakunda susu batute et ben toi qui ko kamwa et après parce que commune qui monte ezaki vraiment na morgue ezala ki et fiki bon je sais pas ceux qui ezaki banzela to ndenge nini et après tant ba ko sala et morgue ya Kimbangiste ba ko sala morgue ya Kimbangiste et après yango wana le sikoyo te komona susu cimetière qui mate ki bazongeli ba activité na bango
après kokanga yango bango mosu ba fongoli yango bazongeli ba activité ba komi ici kokunda batu donc tout ba que non kokunda likolo ya batu kokunda likolo batu respect à moi vraiment exaté respect à moi exaté et puis surtout batu o mingi vraiment bazo soma bongo mapangu na kati ya cimetière kotonga ndaku likolo ya tombo ya batu parce que nanu bakangi yango officiellement te parce que ceux qui ont officiellement ne banga bazonga ya société kokunda batu mais le cimetière qui mateke bazo kunda batu et puis place on aza oyo ezalaka pena boete kena bomona banda kulikolo to ndenge nini ezaki boete ezaki pena plat ozu pena moto na terminus maba et puis ok tina kifuta okoti pena bakati wana ba mituke bana ko ya mituke bana zoleka mais lelo awa nazana mona nazana kati ya libulu. Donc maman na érosion et salama awa ozaki non batebele ba perda pe banda kuna bango et puis na loboko na nga ya mwasi ndenge bozomona loboko na nga ya mwasi esa ba tombo za kawana ndeko je suis zongo pena malamu mingi ba tombo za awa ba zelo obozomona ndenge la liboye donc ezaki non mvula ndenge betaka makasi bongo ali créer ba érosion ali ba nini mususu ba tombo mususu koya bato pe bazanga pe mawa bazoya pe koyiba pour que bando ke teka ba mabanga bato bazanga mawa bakoma ngo zo batomba batu ko buka bakende ba ko teka misu pe koyiba ba croya batu bakende pe ko teka respect ya ba mort vraiment exaté. Alors nelo malabino kaka toujours TVZ radio te yango na yakito so la bongo na ba ikongomani koyeba vraiment batu oyo basoyi ba mapango na kati ya cimetière basombi yango pa nani nana pesi bango autorisation ya kotonga na kati ya cimetière. Alors tosola ngona ba kongomani toyi ba kozala pena bien puis baza pena kokoso ya nzela po kolongwa terminus maboke ne bongo ti kifuta en tout cas kokoso ya nzela bino bozomona na loboko na nga ya mobali na likolo kuna moi nzela moko ya mukeza li to matango to la sabino pe et suka bat bazoleka souffrance bena pe côté ya transport. OK ça qui boité à l'époque ça qui boité madame comme on azolo ba aussi tout pour nzela oyo mon vieux Charlie Wayingo ya mama koko matati mayebi yango ça qui poba le ba mata pena ti na kifuto ko kitala match na terrain moko benga bongo makati e ba diaspora ba yebi bana kimbanti ko bakenda kenda ba yebi terrain na makati na kifuta et za munene makasi pe sala pe succès et continuera pe le évoluera pe. Alors juste ça découverte à la kifuta to la sabine yango mais le to ko bla mingi nde cimetière ya Kimbanteke ndenge ba tongi banda kuna kati. Merci, on se retrouve juste après. Merci. Matoye yoki miswe moni linga kolobezati otemezate mwe misale monani linga kolobezati uti musika essentiel to komi linga kolobezati ya kolobezati linga kolobezati ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when you begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie so kina yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when you begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Donc voilà, très cher tournante et ndeka na loba na bino nzela vraiment ça vraiment mabe makasi et ça mabe makasi et puis et ça la pena maman la érosion toujours là que sabino pas tout là que sabino yango c'est parce que tout ça pena tout ça sur le terrain net ndeko je so ko iko idengai o boso mona oyo et lamba ku tsekoya et donc ça vraiment nzoto ya mutu. Donc vous la ndenge beti et ça libère érosion et on comment buka pe ba tombo et ba ndesimuto ba kunda déjà kala et yango mona bongo mais lamba est pour la rater hein donc lamba est pour la rater mabaya au moins temps mususu pe les kai koti pe na vula et ma yango zo kende pe karatina se wana et siko wapi ba bengi bongo wenze ya maba zape na bato ba teka pe biloko kolia na se et puis mama tanga zo teka na mwana na ye
tant assombeli mwana lipa to mikate ce que koi place wana azwi yango alia yango pe kaka ozomona donc nyonso wana eza maladie mais eza pena souci eza comment bato bazovanda na kati wana bazovivre comment parce que bazongeli lisusu kokunda bazongeli lisusu kokunda en tout cas eloko oyo nayebi ke ezosala vraiment bien te kosunga vraiment te donc bayi kongomani kozala esika oyo ba kovanda esika oyo elongo bani te eza vraiment permis donc eza permis moi soki bakangi yango pena nyonso tout makambo tout esili et après soki bapesa val soki bakosala entreprise te babi ke non ça va toujours vider ma mutu koto ba comment ba après bato babandi siko tonga na bango ndenge ezala mais boye bato bozovanda bozokunda eza vraiment respecté toujours ali sur le collet ali sous ndena lobana bino kaka merci surtout juste après merci donc voilà ndena lobana bino et tuzawa namoni pe papa tout sur la pena papa a pesa pe likanisi na ye propos ndenge si j'ai toujours la pena lelo ekoza la pena malamu mingi tant que kongomani ekoza la fond bien mbote papa mbote comment on papa papa Jean vandi wapi na vandi na mangembo 61 kaka na kifuta OK na quartier kifuta awa na ya koluka mwa matembele na lesabana OK merci bien et papa mingi vraiment tu kolobela cimetière na biso ya Kimbanteke cimetière Kimbanteke biso toyebi ke non ndenge mutu to ayebi cimetière maman c'est ko 50 ans et ko kozala sous une activité mon côté mais ko kamwa komona ya lelo cimetière Kimbanteke toujours bazo kunda bato likantini ko zana en tant que kongomani bon mbona likamwa cimetière biso nyonso tozo regretter pour cimetière oyo soki ozoleka na kati oyoka solo kopola ya mabe bibembe zokule na nzela mai soki ye bakana bato ezotambula tikuna na wenza maba ezokule alors bapekisaki kokunda mais comme bato na biso bakonzi na biso lokoso ya mbongo bazongisi susu biro de nouveau bazongeli kokunda do bazolandisa kaka bato likolo ya bato alors eloko wana mutu nyonso azosepela nango te biso toza na pasi cimetière ezobuka na mpona nini basekusa bato wana ndenge bazobeta bandako na bango bamuvuma wana maeka meleka boye eza te nzela nyonso ebeba balabala oyo ezalaka boye te oyo nyonso ekei tala mikuwa tala ndenge ezomona babitende nyonso babulangeti nyonso bakondela bato eza kitoko te do valeur mutu awa ezala asu te bibembe awa tozwaka ngo suna valeur te bana bazosaka na likolo batombo bayotimbola makelele na bango awa donc eza kitoko te alors l'état na biso fata la biso likambo eza kitoko te nzoto mutu futo tsaka ngo na valeur na suki kawa. OK merci bien papa avant que kosuka na nte parce que tu es sous là tout en temps moi muke maintenant lelo tozomona batu bakomi kotonga bandako ndenge lobiana bazobuka batombo ya batu tobi ki batu bayaka bongo kotala bandeko na bango soki ezalaka les premières donc les 1er août ezalaka fête ya ba mort donc toyaka kobongisa batombo kobongisa mo bisika bakunda ndeko mais ndenge batu bazotonga bandako bongo eza mabeto malamu eza mabe makasi po bandeko mususu bayaka le 1er août wana ba mususu bayaka bazongaka na mawa po ayeko luka cimetière ndeko na ye amonya mususu te po si balongola bapunza batombo wana nyonso batu bakota na bisika bakunda bandeko na ba moyo ye basusu ezati OK taki papa ndenge oza awa mapango oyo bazosomba ngo pa banani kaka bango bato bateka mabele bawumbu na y compris l'état pa yebine que secret wana ya koteka mapango bango bato bazoteka ngo donc to bakeno bawumbu nde bazotekela bato besika wana bango moko pe bazana kati bango bakonzi bazana kati l'état bazwa ba mapango awa mingi basoda bato batondi awa bazwa ba mapango bazali bango bato batekela bango bawumbu mais comment on a qui normal teninga utikoloba tout à l'heure là ba odeur wana ba solo wana et puis na katu ba wasala pe ba famille ba zobota wana pe umona te biloka bongo eza pe koluka pe malade biso moko
eza ndenge wana yango biso tolobaka yo moko pe conscience na yo fo sala pona ngai na kondima te na ya kovanda na libota na ngai na kati ya cimetière na gazi wana po batu wana bakufa nyonso toyebi maladi bakufela te ba microbe ezalaka ebele eza kaka teke oyo ebela typhoïde me mpepe wana ezozwa bino eza maladi mobimba alors leta fa temela likambo wana mpona cimetière mpona lelo bazokunda kaka batu solo wana ezobima kaka tumvula soki ebeti gazi na cimetière okokoleka te nzela oyo bozalaka ndeni soki mvula ebeti nzela oyo soki mvula ebeti mwayo tambula eza te mwayo tambula eza te po mai epenze ekomaka ntina mabolongo na bagenu mai ezouta likolo ezokita na se ezokita na se do mwayo tambula awa eza te donc ntango mvula ezobeta mai ezokita bamikuwa mpe ezokita na bamikuwa oyo bakunda batu kala ezomona ezokita na mvula ezokita na bakrani oyo mitu ya bato ezokita bana bazobeta ngo babali awa do mwayo leka na nzelo eza te babulangeti oyo ezotuto na makolo do pasi kaka po tambula na nzelo alors siko nzela nyonso ebukani mwa mutuka mwaye mata eza te donc pasi kaka toza nango yango wana. Maintenant papa pour la sécurité na yemo pende obiki na passer la journée na awa poko ozongi ndako pona oluka matembele ya bana ndoko jesu ko sunga ngai ba mona musala papa salaka papa zoteka bilamba na ye voilà maintenant ba solo oyo utaka kuna ndenge ovanda pendant toute la journée oza pe na protection te ozomona te ke yo sala pe bien te lobi komona kopie sobi maladie poni olingaka oteka kaka place oyo. Papa nateka kawa pona zwa moyen de vivre po autrement ya kosala ezati musala mususu ezati po kotia kokimela pe ezati naza parent naza papa ya bana na mwasi alofona lesa libota nde nazoya kovanda na kozanga mwa 5000 te mwa 10000 te soki nzamba sungi kolana na koteka mwa ndako na ngai zuma tembele alors soki na vandi awa te musala ezaka sute kosala nini mwana kende koyibeza te donc papa na biso andimi na ekoteka esika moko pena oyo longo banité place moko pena ya bien te mais pour que aluka kaka matembela bana biso moto bi ndenge jeune na biso ya Congo ezo tambola vraiment donc voilà ndenge kaka na lobaki na bino toza toujours na commune ya Kimbanteke oza bon précisément na district ya Tchangu kolobela pena mingi comment cimetière ya Kimbanteke bakangaki yango mais ifongami susu ndenge papa so tsukolo ba te susu bureau ya sika pour que batu bazongila susu kokunda batu donc bazokunda koto bazotonga bandako bazokunda koto bazotonga bandako soki mvule beti mai soki za érosion comment mai tango yaka na puissance so panza bongo ba cercle o bakunda bongo kala ba miku ya batezo bima omona tamuso ekepete kale pe na lupango na yo na lupango oyo so minas non photos à la pe batu tous à la pe batu skutango komona ndenge wana ojean okebwaka respect ya ba mort ezate toujours li sur le cola liso c'est tout juste après merci yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow. Voilà, chers téléspectateurs et téléspectatrices, c'est dans le bien Abino Kaka. Tout ça toujours na commune à Kimbanteke vers cimetière na bango. Tout sur là-bas. Beaucoup qui n'ont pas eu Congomani, bazolo ba vraiment. Ils appellent bien il faut avoir respect à ba mort, respect à ba mort. Et ça là vraiment très important. Et non que place bazo kunda ba tu place bazo somba mapango. En tout cas, ils ont mettre ça appellent ma be makasi. Dans ce cas là-bas il Congomani parce qu'il n'a toujours TV et ça radio T. Bonjour papa. Bonjour. Comment est papa? Comme on a papa Dona. Papa Dona a vendu wapi? Puis na quartier. La quartier Mboala, la ndewa numéro 1. Quand la quartier qui est le cimetière, là, on est au Bolobana. Nous sommes à la cimetière Bandakala. Bon, tu vends tu mets le moins mingi. Bon, cimetière, oh, ils déjà l'état, tu sais, tu es l'état carré cimetière. Mais tu là, tu la mouki, tu moni, bah, on est sur le kunda batu. En tout cas, il peut se passer. En même temps, bah, chef coutumier, bah, on est sur le côté, bah, ma pangu, par-ci, par-là. Bah, tu vas vendre là, tomber, ça peut mener, mikou, bah, tu es rejeté, au monde, bah, cercle, zobima, bah, tu peux mener. De tout ça, comprendre de tes, bon, ils ont ni bien l'état, zomona, bien zomonate. Donc, ils ont ça, ils ma passi, qu'on fait la place, Simona, bah, oui, respect, zate. Donc il passe vraiment par journaliste donc il to ba pona pour l'état seulement compromis pour na cimetière aux a déjà rotonda ne bazo to éviter ce ça qui bazo sala ndenge na bango soit ba sali ba
gouverneur bayoka ke soit disant gouverneur les kaki mutaki au passer que ordonnance na meto ebité c'est que ordonnance que non bato bano te kana bango mapango ba na suko kunda susu bato mais to ebité zo ya nini mais po bakanga ki déjà mais bazongi biso ngol susu donc passe mingi zo sa biso na ba condition pe cimetière faut pas sala malamu tala ndenge zali ba zamba to vendre ba sita wana banda romona lesu nyoka uti kuna koti na bandaku donc eza propriété de tozolinga ba ya ba bongisa biso ngo soit bakanga ngo baluka mo eloko mo bien ba sala poto za mo bien et maintenant bato basoyi mapango baza ba payato bato pe boyebi pe bokoli na bango awa bon mingi pe bazali ape tukola bango awa mingi pe ba paya talaga yo vaina na boye ba ye ba tikelo mo place mo espace mo be lukata moi 200 300 aux places voilà ah il faut tazo foutre là ozuka maintenant est-ce que koyipe koyeba nani abaniko nani pena zo pesa avali ya ko teka mapango bon ko pesa o vraiment bani on habite mais habite ça ba wumbu ba on est ba chef ba coutumier la biso na mabele o zande ba donc to bakeno ba umbunde bango nde bazoteka mais bakoyi koteka nyango te seki bazwi mukanda pe likolo bazoteka bazosomba mais ça risque ko somba bongo omona ba oyo ko perdre le pango parce que tomo pena likolo wana bazotonga pena banda couper ba niveau moko banda couper assez mona ya bien pe ya propre mais ko vanda na bana ndengo tiko ba ko vanda na bana ceux qui voulaient bêtis ils a ba corps au bazoya ko kunda sur place et ceux qui 8 ans et pe ça ba odeur moko ya bien te mais ko vanda bongo itaki parents likanisini ko en tout cas les canislangue ezali vraiment pour nangai ba pour na cimetière eza place mo ya kotekati cimetière ndenge koma iwene bakangaki yango esengaki l'état zo vraiment makamna o malamu soit tieti la biso ba izini be ba terrain place mo bien kozoba ndaku mo wana ndaku ka mo bangare ba che wana pemene boye za kitoko te en tout cas la CP la ngote pour à la prochaine pe quand même l'état la zote la bango quand même l'état la roya susu kwaro donc ça sous bango za ki cimetière tout ça banini ba ya buka ka bango na biso ba tozo somba on a zo comprendre te est-ce que les vraiment ordonnances sont signées par l'état par gouverneur bien nazo ibate donc na CP la ngote pour na la moni faut cimetière bakangango ba sala biso mo eloko mo ya bien pour venir là-bas na biso. Merci bien. Maintenant, pour la route Oyo, nous avons interview sur le colo kuna, intervention bat bautu colo bakeno, nzela Oyaki boté zaki pena bien, moto pena zolonga la terminus et puis ti ba destination ba likolo kuna et ce que ba dokene me ba Roger Salami et Salami bongo na bokasi ya mvula mais to moni ke ba na quartier bino moko bozaki effort ya kosa koza ba sac pour que vous protéger ba donc kosola kana ba ikongomani ko ba vraiment ko vanda esika bongo. Et donc si ka oyo longo banité c'est pas bien ko ko vana te ozota vie na yo en danger et lobby l'état ko pe ko zo pe mon kano batu nyonso ba so pas en place on a beaucoup perdre parce que la limité et ça vraiment aval ya gouvernement et après ça qui pour que batu banda ko tonga esika wana Mumbu azana kaka mutu normal mais akoyi ko sala babiloko te il faut ko landela yango e ko zala pena malamu mingi na za pena papa nanga to sola mbote papa ta la caméra s'il vous plaît comment on a papa bon comment on a papa die papa die avandi na quartier Ninyawa avandi na quartier Mbwala justement na avenue Ndewa en face à cimetière. Donc vous avez venant to koli koto vraiment. Biso toza bato oyo toye koya mais toye un peu bana mike nde to évoluer ti to comme na ba ajo na quartier. OK. Merci bien tango yaki et beteno lisolo ya cimetière à Kimbatse ki tango yaki ezaki na ndenge ni pole tozo mona ba tombo mususu zo mona na te komi lokola forêt moko boizaka na ndeni tango yaka. Bon, tant que tu as qui cimetière, qui juste cimetière, bazo kunda batu, tu es biké ça, et bandi na terminé city et que côté avenue Ekiti Talangai, nous sommes à qui cimetière. Mais et quoi arrivé 20 ans, nangambouana baté qui tout le monde batu baromi ko somba mapango, biso to kansera ke suki nangambouana, mais tu remona bakat city nangamboyo, papa pati tout le monde bakomi ko avancer, bakomi vraiment ko kota, bazala côté kamingi na kat, mais bakomi ko bima pe na bala na venir munene donc bazobanga lisusu te bon baumbu balobaki selon déclaration ya baumbu bango balobi ke bapesaka cimetière na ngomba te bapesaka cimetière place ya plat donc pona bango cimetière ebandi esuki na seboye partout à likolo oyo eza ya bango batikaki pona espace na bango ya baumbu ndenge oyo bango bazo déclarer mais oyo biso to ebike bakunda batu ti juste likolo kuna pe bazo continuer toujours kokunda batu bazo continuer kokunda batu mais bango pe bazo continuer koteka toujours
Donc il réseau ça la biso nde passe vraiment mingi eza yango pourquoi parce que c'est long ndenge toyoka ke cimetière faut et ça au moins 50 ans pour batu banda ofanda mais lelo tomoni bazokunda batu pe bazosomba mapango bazotonga bazobuka batombo donc eloko vraiment zo sala biso passe mingi yango wana en plus ba mapango bazotonga wana yango zo créer ba dégâts ti lelo et comme obima na cité nzele zo buka na miku abatu zo côté la batu na mapango tout ça donc ezo ça vraiment qui to côté et en plus mai o ezo kita awa yango ezo kende juste ti na wenze o biso totekela awa donc ezo sala ba dégâts wenze bateka rabiloko kolia tout ça donc ezo déranger vraiment la population mais bon la population azana eloko koloba te l'état za papa na biso o yende fois sala makambo oyo et repesa biso ba avantage mais tozo mona lelo baumbu batelemi l'état azolo baté tout ça donc eloko ezo pesa pasi yango donc baumbu balobi kino cimetière ba pesaka yango esika ya ngomba te mais ba pesaka cimetière na plat donc place ya ngomba wana eza pona bango bazoteka mapango na bango mais cimetière qui mate qui bien sûr oui eza place et mata bandi na seti et mati likolo mais ba kundaka batu na seti na likolo et pona nini te bango pe ba déclarer ki que non botika ko kunda batu apo cimetière qui mate ki bakanga ki yango dans un moment temps bakanga ka yango banda susu ko sala te et après morgue ya Kimbangi c'est un yé allez cimetière qui mate ki zongi le susu ba activité nango esika no zongo na ndenge. Bon, dans bakangaki yango ezaki une époque ya Kabila bakangaki yango mais to na une époque ya Tshisekedi tomoni ba fongoli yango bon biso pe tomituna ki pourquoi basali bon peut-être ça ba corps na bango gouverneur wa leka kinde asala ki bon pour ateka espace na ye il paraît-il la kangaki pe ba terrain na ye donc siko tant ba moni bongo ale ba o ba yesiko eza bango pe ba changer système na bango ba biki non faut pas continuer ko kunda tout le monde ba fongola bureau bureau cimetière ba bandi ko kunda donc tout le monde ba zongeli ko kunda biso pe to loba nini to lobby bon to za pe na décision te l'état ndi mutu fazwa mokana ngo ya ko tia moi ordre na place wana parce que o bazokota na kati baza pe population mais mingi za ba parenté mutu ba subir ba conséquences wana za bana o bazobota na kati wana nde mingi bazaka fragile po bana baza fragile na maladie nde bango ba kozala fragile na ba maladie za batu msuba kufa na ba tiber za batu msuba kufa na sida mais ndeti mutu akozoka na mukuwa ya mutu kufa na tiber automatiquement kozwa tiber wana parce que banzoto mingi nano polité donc le reformer ça la patience donc banzoto mingi nano polité le ko pesa pena patience wana ndenge papa uti koloba oui il a raison il a totalement raison parce que ceux qui voulaient la ebeti et bemebo ko kunda et c'est temps mususu 2 semaines et ceux qui a kufa ki na accident te za bibembe mususu pesa rappel mystique ba tia na morgue abimi na ba ndenge moko boye tomba tia na cercueil ba ko kunda yango alomo azo pesa bongo ba odeur mo ya bete bongo bino batu bozala ko to pena ba vent oyo bobanga raté. Bon, biso tellement tout ça vraiment na ngambu boye il dérange vraiment té. Le bande batu ba roboka ba salité ndé mon a dérange moi ba odeur tout ça. Mais pour na cimetière bon mingi na mona ibandelio ba okunda te. Ba okunda mingi na sima kuna. Na sima kuna ndé mingi vraiment ba okunda ne bandelia wa bazo okunda peut-être parce que awa vraiment tonda bazo akuta tan espace au timola te. Donc va profiter mingi na sima kuna. OK. Merci bien pour to kabana yo et conseil ni ko ko pesa na ba batu oyo ba zuli kanisi topé décision ya ko soma mapango na cimetière tandis que neto ba photos à la peine respect ba mort photo respecter ba mort mais mona tombo zana yo obuki yango tongi na kuna yo kompe ko sala pe famille sika wana sika mo elongo banité conseil ni ko pesa batu ya bongo ata na cimetière ki matekete partout. Bon, eloko tozopesa conseil et pas ya batuke tant aux heures somba lupango surtout il faut kotalaka ba umbu ndeti na ba milieu toza baza souffre vraiment na ba espace té ya oteka donc ba bomeka pe ko se renseigner ko yeba lupango nazo somba est-ce que za place o esengeli na somba to eza place esengeli na somba te donc mutu conseil na opesa ke mutu tant ozo somba lupango il faut o meka pe ko se renseigner parce que eza mbongo ozo bimisa malgré ba mingi bazo somba baza ba paya po banda to bandi ko mona bato en plus eloko suna obakisa bato bazo somba za bato mingi ba uti na ba commune misika mingi pe ba kuluna
parce que côté système bakulu ne arrive vraiment te mais tant que batu bakoti na cimetière nde to moni penza ke moi makamba mabe comme au salama mingi côté na batu na banda ko koyiba ba moto mais batu ba mona na raté soki muta yibi akoti na cimetière mo hollandais zate donc elo te lo ba comme le la Camorobo comme le roi Camorobo ya ba malfaiteur donc batu so ba yibi ba côté na ba na cimetière même ba soda ba côté na ba na cimetière donc moi okanga bango zate na buto Hollanda nani na kata cimetière mais conseil toujours pesaka que ça que batu batala la place à resomba mapango place non ceza resomba le parenté et surtout au monde que cimetière et na mboka na biso tozana respect à ba morte sengeli ko respecter ba mort ozo po ba umbu ba mo ba buka ba tombo wana te eza mutu soka sombi atindi batunde ba bandi ko buka ba mo ba buka rate donc en tout cas peuple toyeba sikani ni sengeli ko somba le parent. OK. D'accord, maintenant pour nzela oyo vraiment ceux qui voulaient bêtis et bozala kanengeni. Bon, nzela oyo eloko epesaka biso pasi ceux qui mbule beti ba dege sala makasi maya mbule buka kamabele mingi et surtout buka kota cimetière ba miku ekotela batu na bandako ba mai ekotaka na ba maison ba miku ekotelaka ba biloko saleté kotaka en plus nzela yango moko zobuka na mabe parce que za nzela vraiment principal ndenge za boekei e matiti e bimi na njili brasserie e ketiba Congo donc ça vraiment nzela oyo ba mituka minene ezala ko leka ba fufu ezo ya tout ça mais lokola nzela ebeba biloko yaka lisusu te moi epesaka biso pe pasi vraiment tokendaka mingi kokita na se kosomba sokozala mwa fufu bien makala besoin nango donc faut kitaka na se nzela oyo biloko yaka lisusu te donc il est au sein à l'État à son rabisso vraiment parce que tous à côté tous à population et d'ailleurs tous à côté belé à me un peu raisonner pour Nanzela oyo ya kimbate ke cimetière oyo ya ngandu ti s'intéresse mais banda cimetière na terminus ti komata kota kimba église kimbangiste ko kendenji brasserie en tout cas l'État vraiment a me un peu raisonner pour na yango parce que population zape côté belé. OK. Et merci bien chef. Maintenant nous tu ko bakino bomona ka ba mikuwa e kota na ba maison et puis monsieur zokota mapango. Tant bomona biloko bongo bosala ndeni bokinda ko waka ngo wapi. Bon, le roi tout ça na biso pembe na cimetière ezara ke soki bomoni bongo tant bozo bimisa ba salité bo loko tyango nyonso bozong songa na ngambo cimetière. Soki mvule betike usonga le susta bosala ka ndengo na boyeka. Tout ça ka bon parce que ata bobo kyango o erobuka na likolo ko kita susu na se ekokota rare. Mais to tika pe bongo te donc yo évacuer pour que place na yo za la paix propre. OK. D'accord, merci beaucoup chers téléspectateurs et puis ba internet tabiso nyonso et voilà na meka pe ko bima na balabala munene nango bomo na bongo balabala ndenge papa uti koloba direction oyo et bandi bongo na cimetière et puis aké bongo ti ba njil brasserie nzela ko kene pe ba Congo nzela bozo mona oyo ko kene pe ba Congo alors si quand de coche soit eza bongo ndenge ba mituka ezoyela et comment ba moto ezoya pour akutu car kutu bosana na yo et comment ane ba motonde da ba motonde be comment ko circuler ko trop et puis na likolo kuna ndeko so edenga et na likolo sika moto ane ezoya ezande sko nzela ngo e continue et ndenge kendela vraiment et ti ba likolo wana ba quartier na on ebi vraiment te mais ba likolo wana et minjil brasserie ti route c'est comment fona ko kenepe ba Congo nzela oyo boso monaka oyo mais balobi vraiment na ezalaka vraiment bien te ceux qui voulaient bêti ba miku ezo utabongo na cimetière na sibana boso mona azo couler azo ke misuku akota na mapango aïe il faut que ça na souci ya batu et que ça la pena bien malamu ko landela ngona lombango pour te boy un jour et tout mona que non tam sous koto kuna 5 ou 10 personnes ba kufina maladie moko et longo ba tele l'autre comment ki mabongo ba épidémie ba tout mona ibo ba Covid-19 o eza bongo tika lokola malaria tika libela mais ceux qui ba solo o vraiment ba zo respirer ngo et ça pena kitoko maka c'est toujours TVZ radoté merci, on se touche juste après. Oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mais sikoyo ndetango na biso lelo ezali donc voilà et na solo na biso na uti comme on a bon awa yepe je sais pas ce que ça mona ki mateng mais tout solo ne kaka yo apena malamu mingi et mbote papa oui mbote comment on a papa comment on a espoir et papa espoir vandi koto oui na vandi précisément na commune ki Manteke koto pe na quartier Isanga. Quartier ça. Oui, quartier. Okay. Merci bien. Léo Penaming Mito Kolobelande cimetière qui Manteke cimetière qui Manteke tout commis comme on a zongeli lisusu kokunda et en plus aussi
bakomi côté kamapango batu bazosomba pe wana place à bientôt bapena respect à bamor exacté moi si j'ai no ko décortiquer on est bon si je wana selon ngai tandis que nous tous respect à mort ezaki ba l'état pe vraiment pesa nzela parce que c'est pas dur que na mutu ayeka bon si place natie non et ça peut na corps à l'état bazana ba document na pesa na kati ba document na ba corps à l'état zali de bazo ont na sentiment bango mais l'état pas pesa nzela pour ba fiche na bango ba parcellaire aneza l'état pour bazo tekela bango c'est à dire que loi est utile na l'état bango mo to condamner bato ba sombate parce que sur l'état interdire bon que bo sombate ba nga sombate tandis que l'état pesa kinzela nde bato bazo somba parcelle sauf vérifier na ba fiche parcellaire na bango au moins na ba signature à l'état tout ça c'est un peu ça et maintenant et ko van vraiment et siko wapi au moins na pena tombo zawana yo sommi le pangwana au buki tombo ya moyi bon na biso bato boy to vivre tant wana passe équipe à sauter pour ceux qui place là l'équipe même bato atana balabalo là il suffit ka kolekisa la boto il y a des gens au bazan na bola là on a ba somba parcelle wana em soit sous qui place ezate moi quelque chose ba pesa ba sombela ah mbon wana zana on fa somba ta tombo zana mais le nécessaire il y a là azuma place na le problème ezande que na ba kondito na bato bazoteka wana tandis que tozomona ba tombo zawana bato bazana respect mort ezate ba pays étranger tout le monde ba respecter le cimetière et un lieu sacré et un lieu vraiment qui bato belé ba respecter kango mais ici à Kinshasa ici en RDC il y a des gens de au monde ba image zaluana tomba les zawana après quelques mètres bato bazana c'est pas bien respect mort ezate loana nyonso muto ko bato ba ko imposant ezara l'état c'est un peu ça nenga utikoloba mais souvent comment donc toyebike cimetière ceux qui ba kangi yango et après 50 ans ba koki ko sala ba activité soit ba koki ko sala les cimetières qui m'a dit tellement vaste et ba koki ko tonga pe stade motom sous il y a 60 000 places et ko za pena bien mais tout comme les sous ba komi suko kunda bato bon il y a un temps to ki ba kangi cimetière parce que souvent dans les environs il y a cimetière le gars il cimetière il y a un temps il sous parce que si je regarde bien il y a une place monnaie bakaboli place msubakunda place msubat ba vendre batu ba le baté côté kuna batiki cimetière côté bati batu ba vendre bon je sais pas ndenge l'état pesa ki loi na bangonde basaki que sope bakaboli batu da ba misombela ki batika la kuna côté batiki cimetière je sais pas mais logique to bi que ko kanga cimetière ça qui après 50 ans ne ba yo banda ba misala na bango. Mais jusqu'à présent, tout le monde est remonté, même pas les bails, c'était limité pour les biens de travaux. Directement, tout le monde a besoin de Kokunda. Et en plus, tout le monde continue toujours à construire. C'est un peu ça. Est-ce que le quoi la peine à côté là, on est que moi est-ce que c'est normal? Bon, c'est normal côté là, on venait, c'est normal. Parce que Bablo Rania se permettre de continuer à mourir à Bissau. Parce que Bissau, nous le peuple congolais de vivre là, selon loi. Au Moutala, la loi zate. L'État congolais soit téléméli à l'objet que non, cimetière et cimetière. Ce pas que non, tout ça, le kangi cimetière qui bâtiment pas, on te paie sa privilège, bateau, bazoté, que parcelle, et zaka bon, bisous se verra dans la loi l'État. C'est que l'État doit permettre les là-bas. C'est un peu ça, mais Narota là-bas, c'est vraiment normal. C'est anormal. Et voilà, nous tous on appelle côté, il paraît que Bami tout côté mata chuté. Bon, depuis bisous tout yada qui banté qui a tout somba parcelle boé. Tu souffres trop dans problème anzela et puis si nous soit qui mentait que na habité tout le monde on a ba biso ezali ki ba ye ba bandi ba sel mo batiki ba kena ba ba ye mo ba simbi ba kena bino mo ça ba témoin je pense que boyelika nanzela bo monde ba difficulté ni rendre bino pour que beaucoup manesi ko soko yi awa to anzela banda terminer sa maba ti obima s'intéresse, c'est très difficile. Tu peux dépasser même que 5 000 francs pour qu'on me place. Pour monter, tu s'intéresses, 2500 francs. Camion, ça prend du temps pour que on s'intéresse. Nzela peut bien te ba mi tout capé, ba comment qui m'a pour que Nzela est vraiment bien placé. C'est un peu ça. Ba ya ki ba banda ki Nzela, papa ba sali moi petit, espace Nzela, ba ki ba ye ba zongu su ba c'est souvent mesure. Si tu vas abandonner, tu vas éviter l'État, ceux qui ont des dispositions, ni pour rien. Peut-être là, on caca.
Et maintenant, sika otoza oyo, babi kutu, kutu, bosana vraiment mutuka kutu, comment passe ya rosana te, passe kutu mais les carasute et comment ka ba moto so kota la cimetière, maramango tozo ba moto ndenga zo rouler bon zo rouler likola ba tombo. Oui oui. Likola ba tombo ndazo rouler bon parce que bazo ki manakasi parce que nzela côté eza bien te. Pendant combien de temps oyo nzela oyo beba? Bon, côté la temps oyo nzela baby je pense que ça ka débit ya travaux oyo bah tu as régi des eaux basala parce que nous te bien battu il y a régi des eaux les cas aussi nzela zaki nango bien na le temps wana bah tu as régi des eaux bah basala centralement il y a régi des eaux bo likolo ndende ba lekisa ki ba tu as régi des eaux il y a on des provoquer que nzela oyo banda ko bukana tout ça ba monter les cas se permettre à sous ba to ba monter les cas il y a un qui va monter comme qui mais comme côté dans nzela cimetière nous son respect mort ils a raté toujours parce que na kata cimetière ba camion ko traverser c'est interdit nenge bato a régi de gens baye pe na prince na biso base na ngozaka régi des zones nga sala atia batio na na se prince wana nde lukila biso lelo ki moyen de la camion de l'écart je pense que toujours déjà temps même pas que mutu gele kana sima na biso to liboso de l'écart c'est un peu ça mais ça peut insécurité makasi net ko on la terminé wana ndesi ba 20h ta bozo kota kati ça peut dans sécurité zate mais biso ana ki mantique ça qui mantique sécurité zali insécurité zali des cabinets oyo kaka ba kuluna parce que mon l'air tout le temps là que ça ba kuluna chaque temps ils ala ba kuluna bobesko imaginer yo mo ki banda place wana na terminus pour que bando mata bien o ki ndeti likolo o ki na nzela makolo ebisanga okuta na bandi muta uta oteka ba botoli osaki muta uta ki ba musala ba zuye mbongo nyoso na maka sécurité mais dès que na zu monto na na terminus ou bien na zu mutuka na nzela so ezaki bien directement je dois aller jusqu'à la maison. C'est un peu ça. Tandis que nzela sa bienté mutongo linga traverser ayatindaku akuta na 2 ou 3 jeunes ba menacer ba récupérer ba bleu wana nyonso neza manki nzela ya wana ezaka ki meto bete acete parce que biso nyonso ba Congo les faut profiter à peine ba bien Congo biso nyonso ba Congolais to peuple congolais faut profiter je veux pas dire que et kaboli bango akuna ba vivre bien biso koto non. Mais tandis que natanga makambo bayaka ko se souvenir ba côté na biso pour que biso pe to zaka moko ya droit ya kotia bango pe bazala pe liboswana biso to soutenir bango mais pourquoi tombe se soutenir bango il faut pas soutenir biso parce qu'il y a des gens ici on travaille ba kina ba ville ba gombe mais biso to kino sa misali libanda ba tu pe belé ba longa ba kino sa misali place 5 ba ki ba 7h ba ki ba 6h mais nanzela boy ba kende. C'est-à-dire que bien abisso bino bosepe na onteka bino monde basepe la non bazala kuna sur le tour na prince nyo se appelle avantage na biso na conseil ni kozanango et surtout pour na pepe o ndenge ngana ezo ya pena boye eza ba pepe monsieur za pena bête parce que tout ça tout près cimetière et bateau pena basombi na kati mukolo maladi pe kota yo ezaka moi passif vraiment mais bana mike ba bébé parce que bazo ça débat foyer là ba on na kati cimetière pour na ba bébé conseil ne kopesa bateau pena ba kosomba place boye esika risque lobi l'état pas ko ya pe ba bolongo na binoté ba zoxi binoté mbongo te bo pe kolela. Bon, pour un conseil zalika qui tombe bisoument pour ndé tout le monde a bon bazabo. Ndé bazabo ndé biso beto okoma. Ndé bon bazan ndé biso beto okoma. Ndé biso to zali ndé bon pe bazalaki. C'est-à-dire tout c'est respecté ka atteindre na monio tondo moningo respecter non. Même ata le souffle les il faut respecter place ba kundingai, to place ba loningai, il faut respecter ça. Mais tandis que ba to ça la bongo premièrement ba respecter na nous tebi bibembe. Première chose, bon respecter. Conseil, il faut respecter. Tout le monde va respecter. Ninga saka na bomo yazolo ba non. Dès qu'il y a koufi, il faut respecter. Bon, d'autre part, après au Kende, bango bazo somba na. Peut-être musuki bazo somba maile suki mon ezate. Ba moyen au bango bazana ba sombia. Ya mwande esungi ki ba somba na ba place pour ba rola la a. Musa zota la soute ki non respecter na mutu menon la place nini. En plus, il y a des avantages dans les quartiers, les environs. Dès qu'il y a une canalisation, il y a bien été. Et en plus, ça salut autour d'un érosion au débit. Mais commis. Pourquoi? Parce qu'il y a construit à Bandakouébélé à canalisation, il y a maï exacté. Il y a indiqué qu'il y a maï, il y a des bima. Les quartiers, ça permet de boucler, ça érosion. So salito, Romon a eu mon qui maï fait so sale. Deuxièmement, ndi bazalia bazobota ba mikolo dande yo moko lobi ban tu corps na biseuse très efficace mais ba na mikete
y en a ba semence pe ba te ba kufa ndenge zalaka après avoir ba mikolo ba odeur na bango be fait na bango ça ma belana ya ka ming na bato ba si azemi to ba bébé. C'est un peu ça des avantages on a l'état de fallu ka solution pour que bango ba ba ndenge ko sala l'état royal le go bato population de ko moko maboy yebisanga ba okende wapi population d'ande comme belé et bongane comme appelé belé makasa kachuana belé et bongane bandeli l'état est appliqué ndé mutazo lengelela na mito na banda kwa ngare ze belé nda ngare c'est peu facile ya kolongola mais ce comme datonga ba immeuble déjà scobo ça sonne bien datonga nda ba brique il y a deux niveaux bien trois niveaux maintenant attend dans l'état bimaka mabe parce que c'est l'état ndé yango ya suspend de ba travaux na katia cimetière c'est un peu ça. Ok, d'accord. Il faut vraiment qu'on respecte les morts. Donc c'est très important. Papa tous se respecter les bisotos en vie. Nenge bisotos ali nepe bango bazala ki bisope tokoma nepe bango bazali. Stas ko yoza na se mabele bazo na to likolo. En tout cas, le logo vraiment je suis vraiment il faut ko yeba que non avant ça likamboye faut ko tala nanu est-ce que ça malamu et tout mabe. En tout cas, tout le monde est d'accord te na yango et ndenge tout le monde a bongo batongi banaku na kati ya cimetière et ça vraiment une importance mais bana mike surtout bana mike ba mauvaise odeur wana ezo pesa pena maladie lobi lobo mona be to souhaiter ya mabe ko ya au père de moi en tout cas et loko vraiment ils appellent bien terre donc ils sont vraiment te toyebela et ko appellent malami. Merci, on se touche juste après. Merci. Voilà, très cher sur notre chaîne YouTube, il y a ce podcast. En tout cas, vous avez qui pena nombreux ya kolanda bongo mission na bino ya lelo, tu as kolobela bongo pena mingi cimetière qui mbanteke batunenge bakomi ko tonga bandaku et puis ndenge bazo continuer toujours ko kunda kaka. En tout cas, ça la pena bien te ba solo bo ki ndenge population ba oti koloba ba mauvaise odeur en plus ceux qui vous la ebeti les os les que bamikuwa ezo tambola pena na balabala en tout cas ça peut bien tezo kota pena mapangu bazozo yango mona babwaki yango suna kati bazu yango babwaki na kati donc vous la bimisi bango bazu de sala kaka boya en tout cas eloko pena yo sunga pena te un grand merci na ba abonné na biso beaucoup toujours ko s'abonner ko partager ko liker et ko zapena bien makasi donc chaîne eza yanga ya biso nyoso ba kongomani et puis ba diaspora o bazali bana mingi pena bana ya kimbanteke ndela baka toujours opération bongisa commune na yo donc opération bongisa commune na yo lemba bandal 24 communes so zali banda osoma pon na kimbanteke yo kama sozoli kana kimbanteke osoma pon na njili yo kama sozoli kana njili osoma pango na banda lo wapi faut qu'on l'endela kobongsa et que vous appelez bien ma casquette votre humble serviteur votre qui ne fait que le lion de la presse congolaise et puis na si ma caméra nazaki na ndeko je suis mon na chango liso nzambe un grand merci à vous na kene pena mbango pesa ba mbote pena mingi et pas bato ba soutenir kabiso et lokola les trio d'affaires donc les trio d'affaires un grand merci à vous et ça se aussi maman azana bongo na beauté il y a 10 000 maman na London City maman Laura Chou un grand merci à vous sans oublier aussi mon vieux Ben Mal le Gaulois et Stati États-Unis pardon et Stati États-Unis d'Amérique le Gaulois 001 sans oublier aussi Héros dans l'ombre mon vieux que j'aime beaucoup Charlie Waingo il y a maman Coco Machatima toujours 001 na Canada na ya moi na raté ya toujours Héros dans l'ombre lingane ko mon c'était mais que bana misika fourmi ya soli ka mauvais pena yaka et ça la pena bien makasi Ben Mbala pardon mauvais Charlie Waingo un grand merci à vous et puis na maman Coco Machatima et puis na Balifanto bambote na bino kaka ndenge za la kepi na kena France na zomo na bongo et papa Simon Fouaka Stati à Paris à maman Cécile pourquoi pas saluer mon vieux que j'aime beaucoup et Trésor Lutona de maître Taxa il y a maman Laetitia Kandolo et grand merci à famille Kandolo Mobimba nalela bino à trop sans oublier aussi et Balifanto pena ba bébé chéri na ngai donc la jeune nommée et Tricia nommée pourquoi pas saluer Julia nommée Yaya la bango donc Yaya Baleki et sans oublier aussi la mère de mes enfants, Suzy Oma, famille Oma, ma personne en mode trop canning zalaka. Les amis de Watakin 24 continuent toujours à partager l'émission Abino. Yanga karaté bande kunanga nyoso tout ça là la chaîne Obolinga pena makasi ya biso podcast. Sans oublier aussi maître Jean Fumu Yalungate
zaka na raison zanuka na raison ya koya kosamba mpona yo kozana torte koza pena bien te puis bato bazobenganga parce que santé pena yobi kaka idérangaki mwa moke mais Dieu a fait grâce tozongi siko na masolo ndenge ezalaka. Merci, on se retrouve à la prochaine numéro. Bye. Ya biso yango oyo eza biso na biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko matoye yoki miso emoni linga kolobeza te otemeza temwe misale monani linga kolobeza te touti mosika essentiel tokomi linga kolobeza te yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba wedu wa begin kozeleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba wedu wa begin kozeleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya biso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili